Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo talabiso wana toye lisusu na pokwa na lelo bama batata bandeko pona ete tukoka kopesa bino flash d'information. Toye na mokuse vraiment po topesa bino flash d'information bama batata bandeko na mai oyo mazali kolekobea na kati na mboka ya Congo. Bama batata bandeko l'information flash d'information toye kopesa bino na pokwa na lelo. Ezali concerné donc likambo etali soulèvement populaire oyo ekosalema mokolo mwa lundi le 21 bama batata bandeko wana esika biso banso tozali braqué biso nyonso tozali branché mpona koyeba mayema koleka solo mpenza le 21 bama batata bandeko ndenge bandeko bazali komibongisa kuna na kati na Congo. Selon les informations oyo biso tozwi vraiment na source, donc service secret ya Hippolyte Kanambe oyo ezali dirigé par Kalunda Motov, oyo bobengi Kalev. Donc bango bakutanaki pe basanganaki, bango balobi ete bakolatisa bana mura bilamba uniforme ya BDK pe bakolatisa bango banderole donc toro kitendi ya rouge na mitu pona kolakisa ete ezali solo penda bandeko ya BDK. Alors bango bana mura wana bakosala donc terreur na kati ya mboka oyo bakoimpite yango epai ya bandeko ya biso ya BDK. Alors voilà les informations que nous avons reçues. Donc situation wana ekosalema na mokolo mwa lelo le 19 le 20 donc bango bako continuer kosala désordre wana. Yango wana tosengi na bandeko na biso oyo bakolanda biso na pokwa ya lelo bakoka kozala prudent. Donc babima pamba te libanda na butu ya lelo pe na lobby bazela ti mokolo mwa le 21 donc mokolo mwa lundi bongo bakoka kobima pati ya 9h pona révolution pona kosala soulèvement populaire. Kasi pona journée ya lelo pe ya lobby tokosenga na bandeko na biso s'abstenir donc répondre la provocation mon côté oyo bana mura bakosala parce que le service Hippolyte Kanambe na Kalunda Motov bango basanganaki pe zwi mokano ete bakoka kolatisa solo mpenza uniforme ya BDK na bana mura pe na bande ya rouge po basala terreur na kati ya mboka oyo bakoimpite yango epai ya nani epai ya bandeko ya BDK. Nakanisi boza vraiment alerté na pokwa lelo yango wana toyaki na pokwa lelo mpona kopesa bino mwa flash d'information wana po bozala déjà donc au courant na yango mpona ete bokoka kosede na panique te bokoka solo penda donc kozala prudent na oyo ekoya na pokwa lelo soit lobby na journée ya lobby. Donc objectif na bango ezali pona kobangisa bandeko na biso babima mokolo mwa lundi te ya le 21 po basala soulèvement populaire te. Alors donc voilà pama batata bandeko boza déjà alerté pour na yango. Deuxième information toye kopesa bino na pokwa lelo bama batata bandeko ezali concerné donc likambo etali racontre ya moto oyo tobengi Matezoro oyo azali soutenir l'occupation na ndenge bakendaki kokutana na nani oyo tobengi Nkusu oyo azali mokonzi ya Vuvam. Alors kuna bomonaki na image ndenge nini bakendaki kokutana bama batata bandeko donc bango mibale bakendaki kokutana bango lingomba wana mibale bakendaki kokutana tout simplement pour arrêter stratégie ndenge nini bakokombattre fumu mwanda nsemi. Alors na yango bama batata bandeko donc Matezolo batindaki ye solo penda na Hippolyte Kanambe po akutana na Nkusu po arrêter stratégie ndenge nini bakokombattre fumu mwanda nsemi. Mais eloko bango baza kobosana ete baza kokombattre fumu mwanda nsemi te baza kokombattre nde baindo nyonso na kati na katiopa ya kati baza kokombattre bangala
baza ko combattre ba Congo, baza ko combattre ba Luba, baza ko combattre ba Tetera, baza ko combattre ba Landu, baza ko combattre ba Lokele, baza ko combattre ba Mongo, baza ko combattre ba Bembe, ba Rega, ba Nkusu, etc. baza ko combattre nde mabota nyonso tu ya Katiopa ya kate bango baza ko combattre bakanisa te ke baza ko combattre Fumumanda Nsembi. Alors na yango tango bango baza ko kota en guerre contre Fumumanda Nsembi, eza baza ko kota en guerre contre baimboka baindo oyo nyonso baza na kati ya mboka oyo miso efungwami oyo baza kotelema. Alors bakokuta pe biso nyonso tu na nzela. Donc voilà, balobi ete bakokota na bacampagne na bamédia mpona kodiaboliser n'est-ce pas Fumumanda Nsembi de façon que mission ayaki nango ekoka koréussir te. Alors donc voilà, bama batata bandeko, donc soki bango balobi ete batelema na kati ya bamédia na bango bakombate Fumumanda Nsembi, bakokutana pe biso na nzela, biso pe toza na bamédia epa wapi biso pe tokokota na cadence totala nani oyo aleki moninga, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc voilà, tosengi na bandeko na biso banso babundeli oyo baza ko résister solo penda baza kosala résistance ya solo. Alors donc voilà, donc bozala alerté mpona ete bokoka kotelema solo penda na bopikiliki nyonso mpona koriposte na tout provocation verbale na part ya bambwazantatu, donc chien de l'ennemi. Voilà, na réunion wana bango bakutanaki batezolo na badipo na ye mibale bakendaki kuna bakutanaki na Nkusu epa wapi baretaki stratégie ya kosala. Alors donc na stratégie baretaki wana moko azalaki na kati ya Vuvamo ye asepelaki na lolenge bango bazwaki mokano décision ya kokombattre Fumumanda Nsembi te. Alors donc voilà mama tata bandeko tokotangela bino mai oyo moko oyo azalaki na kati alobaki concernant mai masolo oyo nani oyo matezoro ayaki nango epa ya Nkusu. Tokotangela bino yango awa mama tata bandeko tozali nango na kati na mobile na biso tokoka kotanga yango bango bakomi balobi de Vuvamu ne songi ya nzila vérité babombaka te. Nakotanga bino ka texte malingala oyo ndeko wana akomi vérité babombaka te. Toyambaki papi Matezolo na paroisse na biso pona kosala préparation ya makambo oyo ezoleka na kati ya Congo RDC. Alors, mais na réunion yango ngai nazalaki moko na ba oyo bazalaki na kati ya réunion Mfumukusu na papi Matezolo makambo oyo bazokana esepelisaki ngai te. Makambo papi alobaki que président Kabila atindinga awa pona problème tozali na yango ezoleka plutôt na RDC. Nazotanga bino telsement lingala oyo ye akomi na RDC. Ya Nemwanda Nsembi ndenge makambo ezokendele tomoni akoki kolongola bakongo na Moumbu pe kopelisa mwinda oyo ekopesa éclairage na mokili mobimba. Mais soki a réussir kaka biso, soki a réussir kaka biso, alors biso nyonso tokozanga kimia pe misala na mboka oyo ya RDC. Na yango topesi yo nesongi ya nzila Mbuta Nkusu ke sala effort ke bakongo batika kolanda Mwanda Nsembi. Baya kokota na lingomba na yo ya Vuvamo. Po tango bakongo bakoya ebele na église na yo ya Vuvamo, bakongo bako réussir bango facilement.
loba epai ya Bangala, Bakongo, Baluba, ba Swahili que yonde oza mokobi ya mosala ya kimbangu po soki okoki kosala yango tokopesa yo 3 millions de dollars oyo nde eza maloba ya chef d'état major chef de l'état Kabila. Alors réponse ya papa Nkusu, merci pona kokomisela nga oyo etindi chef epai yanga na kosala yango ndenge kaka na mesana kosala na kofinga ye Ng'onda Nsemi na kopanza relation na ye na kokontinue kokosa bakongo nyonso ke ngai nde batinda epai ya monde spirituel. Mais ndenge na moneli eza deja c'est trop tard po ne Ng'onda Nsemi aza vrai prophète, aza vrai prophétie, hein, donc vrai prophète. Aza na likambo na moto te. Après naza sûr que nyonso tozoloba awa azoyoka yango po aza chef saint de l'Afrique centrale. Eza mwa pasi pona kobebisa mission na ye. Après soki asali revanche epai na biso ekosukela biso ndenge nini. Papi Matezolo yandi vo zonga na Inde, na India, kenda na Nigeria, le grand puissant consulté bakoko babakisela yo moto po to resire tata oyo, hein, to resi tata oyo. Malgré toza deja na retard, hein, mbongo ekokendela yango oyo 2 millions de dollars. Donc voilà, wapesi 2 millions de dollars pour akenda koluka bankisi ya koya kobebisa mosala ya mfumu Ng'onda Nsemi oyo azali kosala mpona ete baindo balongwa na bombo. Ngai namoni ke lingomba oyo nakoti ekomemela nga ba problème epai ya mfumu Kimbangu. Makambo oyo nalobaka yango epai ya Manzambi Diabanza, réponse apesaki nga ke natuna na Simukongo etanke ntumwa na biso ayebi kotuna Simukongo, ayebi kaka kotuna Nigeria, Inde, etc. Donc mokonzi na bango Nkusu ayebi kotuna Simukongo te, ye ayebi kaka kotuna donc Inde na Nigeria. Naza na posa ya koloba makambo oyo epai ya bachef ya église ya BDK, me nakobandela wapi tango natia yango na Facebook, me nakomi na risque po papa Nkusu akoboma nga, ne Ng'onda Nsemi limbisa nga pe makesa na ye bolimbisa nga pona kofinga na fingaki bino na kozanga koyeba. Makambo oyo tolobaka na Vuvamu pona BDK eza nango lokuta bolimbisi epai ya makesa. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati, balandi ya 3 fois 2 radio 4 papa nkampe Congo bololo. Voilà, message oyo deuxième message na ngai kopesa bino yango wana epai wapi donc moko ya adepte ya Vuvamu aye solo pena komima ye epai wapi donc asili kobwaka yango na kati na Facebook, biso toke koramase yango kuna, yango toye kobwakela bino na kati na Congo bololo po boyeba mai oyo en tout cas Kusu na Matezolo bazali kolengela pona kobebisa mboka na biso Congo. Alors voilà, bama batata bandeko bato baindo bazali toujours ennemi ya bango moko. Alors tala
biso surtout toko luka ko analyser pe ko étudier pe ko landela makambo oyo ndenge nini ezali solo penda ko kenda mama batata bandeko. Donc ezali matata bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc toko luka to landela yango penda na bokebi to décortiquer to analyser totala ndenge nini makambo yango ekomi na lolenge oyo boye. Voilà, bama batata bandeko wana ezalaki flash d'information on a ko pesa bino concernant en tout cas ba démarche oyo matezoro na kusu bazali ko sala pona ko bebisa bandeko na biso kasi biso bangala to ko mettre en garde yango to ko senga na lola ombeyo soki lola ombeyo na yeba ta ko mona wana te o pa lo ba lokola chakuku ne pa yankusu akoka ko se démasquer na kusu alongwa pembe na kusu pamba te soka azwi makambo wana ya chakwa meka kokenda nango na eta ya mongala alors akokuta na biso en tout cas banationaliste ngala na nzela na ye donc akokutana na biso banationaliste ngala na nzela na ye parce que toza na makambo ya toza na besoin na posa na makambo ya bachaku wana te na kati na mabele ma biso ete non voilà biso tozwaki bayuda na boumbu pendant 400 ans makambo na lokuta ok baindo batika kozwa jamais peuple moko songolo na boumbu na kati na Egypto eza makambo ya lokuta. Alors voilà bama batata bandeko bana lisanga timati donc wana ezalaki moi flash d'information autre quoi ko pesa bino concernant en tout cas mission ya kusuna matezoro balingi kosala pona ko bebisa mboka wana bama batata bandeko. Et voilà flash d'information mosusu tozwi oyo batide biso na kati na plateau na kati ya Congo bololo tokoka kopesa na bino ezali ete donc donc marche soulèvement populaire oyo kosalema solo pendant les 21 mokolo mwa lundi homme politique ya rassemblement bato ya rassemblement bakamati kanyaka bakaboli yango na petit dirigeant na bango pona ete bango bakabola na peuple po ete peuple akoka kobima mokolo ya lundi te. Voilà rôle de rassemblement. Ça veut dire que peuple abima mokolo ya lundi te po asala soulèvement populaire te alors de façon que Hippolyte Kanamba tikalaka wana pour que a organiser bango ba élection c'est comme si a organiser bango ba élection. Voilà bama batata bandeko flash d'information. Donc voilà ba dirigeant politique qui a rassemblement bazwi misolo bapesi na batona bango kuna na kati na mboka bakabola population pour que abimate na balabala le 21 soulèvement populaire esalema te alors pour que maintenir mopaya na kati na mboka. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati wana ezali flash d'information oyo tokoki kopesa bino na butu ya lelo tokoki kozangisa kopesa bino yango te. Yango wana bama batata bandeko moni na bamboka nyonso oyo ya biso wana na kati na République démocratique du Congo il y a des dirigeants politiques oyo bakoki kotelema ba leader politique je veux dire oyo bakotelema pona kolobela na bapepe po basala soulèvement populaire parce que makambo ya barébellion ndenge tozoyoka wana biso toza nango même pas besoin toza na ntina yango te toza na bosenga ya barébellion te toza na ntina yango te parce que okoki kosala rébellion te na kati ya mboka oyo ezali na occupation. Mboka soki ezali occupé basalaka soulèvement populaire basalaka rébellion te non basalaka rébellion ntango oyo boza na mwana mboka oyo asimbi bokonzi pe sikoyo aza kosala dictature nde na ntango wana sikoyo baimboka bakotelema mpona kosala rébellion mpona kobengana ye mais kasi oyo sikoyo biso tozali en face ya occupation toza besoin na rébellion kosala rébellion te toza nde na besoin na soulèvement populaire mpona kobengana bapaya oyo baza kokonza biso. Alors makambo ba rébellion oyo ba frappe oyo eza kuta na kati na mboka ya na côté ya est en tout cas biso toza na yango ata na tina na yango te ata na tina yango likambo ba rébellion oyo le grand maître Fumamanda Nsemi
asi adenosaka yango, bokeba na rébellion na bino bozo préparer kuna. Alors donc kosala rébellion engi koloba te bokei ko zwa nyongo epai ya bapaya. Alors elingi koloba ete bozwi lisusu singa botie na kingo mpona ete boya lisusu kotambusa mboka na bino na singa na kingo. Alors c'est pour cette raison biso toza na besoin na ba rébellion wana te. Rébellion wana soki ezali oyo eza kuta na este kuna, biso toza nango na bosenga te. Donc ezali ba rébellion moko donc masque, rébellion moko ya lokuta. Alors biso toza nango na bosenga te na moment oyo toza nde na posa na ba leader bakoka kotelema mpona kosenga na bapeuple mpo na soulèvement populaire. Ozomona bandeko baza na biteni ya bamboka mosusu ya mboka na biso eza na balider. Soki okei na Katanga, Kingo azali wana, azali leader oyo incontesté oyo bandeko na biso kuna na kati na mboka ya Katanga bayokelaka. Il suffit tout simplement ko lancer mot d'ordre, ya ko relier mot d'ordre ya Fumanda Semi bakotelema mpona soulèvement populaire. Na chose na Bandundu baza na leader na bango qu'on appelle Kizenga, hein? Donc voilà, il suffit tout simplement ya ko lancer mot d'ordre oyo Fumanda Semi apesi. Alors donc bandeko na Bandundu bakotelema mpona soulèvement populaire. Mais mawakaka pana epa na côté na biso na Bangala toza na leader te. Na lobaki likambo toza na leader te. Na monaki moko na internaute azui maloba mabe akomi kofinga tout ça là. Alors je le comprends parce que azali na ignorant, dangereux, hein, azana ignorant. Azopesa exemple que non Ngwanda azali leader à Bangala, Ngwanda n'est pas leader à Bangala. Ngwanda azali leader ya RDC, qui dit RDC ezali une colonie belge. Donc ce n'est pas Libota Bangala, donc RDC ezali Libota Bangala te. Donc Ngwanda n'est pas un leader de Bangala, c'est un leader, il y a RDC. Donc voilà, Atundu n'est pas un leader de Bangala. Atundu tout simplement c'est un opportuniste, un voleur, un collabo, où il y a ça soutenir donc l'occupation. Il y a un leader à Bangala te. Donc et puis Makila n'est pas un leader à Bangala. Donc voilà, Makila c'est un opportuniste, un collabo, Bokilo, il y a Tutsi rwandais, moi aussi il y a Tutsi rwandais, donc voilà, Azosala Moussala, il y a occupation, et voilà, Makila n'est pas un leader à Bangala. Donc voilà, Bangala baza ko souffrir na crise ya leadership, baza na leaderté, où il y a ko telema, et que soka telemi boya lobby, donc na Équateur mobimba balandi pe ba yokeli azate. Donc voilà, crise toza na ngota na lobby que toza na crise ya leadership ya na côté ya Bangala. Donc voilà, mais ba côté misusu baza na leader, est-ce que pas na biso, est-ce que bomoni déjà leader moko na Bangala, est-ce que bomoni déjà un leader moko akei kuna et que bazo memaye na ba tipoi tout ça là, que donc aza ko galvaniser foule kuna na kati Équateur azate. Donc voilà, Équateur ezali donc un terrain vide où pas wapi il y a un risque que ba étranger nyonso ba koya ko marcher donc sur biso kuna. Donc voilà un danger où ezali pas na biso na kati ya Équateur yangwana. Et puis tala awa na Congo central, bazana un leader charismatique oyo ke soki a lancé un mot d'ordre tout le monde suit. Ozomona donc Fumanda Semi wazali un leader incontesté oyo ke non tango a lancé mot d'ordre moto nyonso to alandi parce que aza ko défendre les intérêts vitaux ya peuple Congo. Alors c'est pour cette raison lui aussi le Fumanda Semi azali un leader incontesté na niveau ya spiritualité, pa ya Bakongo pe pa ya bana ya Katsopa ya kati mobimba parce que aza ko incarner bonzambe oyo ya biso oyo tobungisa parce que tokota na bonzambe ya bapaya oyo ya ko komisa biso bazoba ti lelo. Donc voilà, bama batata bandeko wana ezali donc
eloko moko tokoki kozala nango ata na doute moko te. Donc voilà, du côté leadership. Donc voilà, crise toza nango yango wana, ta la situation toza nango ya le 21 soulèvement populaire, mais aucun leader na Équateur oyo aza kolobela parce qu'il n'y a pas un leader. Hein? Donc tokoloba te que moki a bien, moki a outi na Bumba, mais n'est pas un leader de Bangala. Hein? Donc voilà, il y a un leader et à RDC, c'est pour ça qu'on se contenter tout simplement na kati ya Kinshasa, pour na koloba na Kinshasa. Et voilà, donc Équateur, ils ont un problème sérieux, il y a carence, il y a leader, leader charismatique, teinté aussi de la spiritualité. Voilà, situation toza ko ozala nango na situation toza nango na dilemme yango wana. Donc bama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà, moi ezalaki moi flash d'information otoki kopesa bino, hein, kasi bobo sanate. Bobo sanate mokolo ya lundi ezali le 21. Le 21 août 2017. Et pas wapi en tout cas, deuxième round, il y a un soulèvement populaire, ekosalema, yangwana, toko senga na ba patriote, to bingi bien ba patriote. Ba patriote nyonso, ba relier les messages de façon que bandeko ba telema. Pona ete to sila na occupation. Ba journaliste patriote, yango toza ko senga na bango, ba koka ko lancer message oyo, epai ya bandeko banso, bako akotelema. Moto nyonso tu oyo akoya kotelema lobike te mfumu mwanda nsemi azosala baje na Hippolyte Kanambe. Non, il faut dire carrément que moto wana azali na un collabo, c'est un collabo. Alors yende aza kosala na Hippolyte Kanambe, alors sikoyo alingi sikoyo po a se couvrir ayeko bwaka nde epai ya mfumu mwanda nsemi parce que bango bakanisi ke fumu mwanda nsemi azali siko ezali poubele oyo bakobwakaka biloko na bango epai wana. Alors bayebi te ke ba oyo pe baza komona clair oyo baza kolanda fumu mwanda nsemi bazali wana bakoya donc ko démasquer bango kobwaka bango na mpwasa na lokuta na bango na muyibi na bango ya kanyaka ya supu na tolo. Donc voilà, mama batata bandeko soko yoki un journaliste ou un animateur, hein, alobi ki azali un animateur patriote et que aza koloba ba langage andengwana, donc définir carrément que c'est un collabo. Soko yoki un résistant ou un combattant ou aza ko telema pour insulter le grand maître Fumu Mwanda Nsemi, d'abord premièrement peut-être azana un ignorant dangereux, et deuxièmement azali mutu ou azali collabo, et troisièmement azali mutu na kanyaka. Donc voilà, wana ezali ba caractéristique ba catégorie ya bato oyo ba le kanyaka bango wana donc oyo kanyaka oyo rassemblement azo kabola apesi ba journaliste internet ebele mona bango bakendaki na Suisse awa kaboli bango yango moni critique ezali te bakangi minoko. Ok, biso tozali ba indépendant qui dit la vérité, hein, donc biso toza corrompu par personne et c'est pour cette raison toya tolobaka toujours à haute voix. Voilà, maman batata bandeko bana lisanga atimati to sala keba to fungola miso ga, hein, to fungola miso, hein, donc to zokena na libération parce que libération to banda yikoluka libération ezali ni bato batelema basala révolution na kati ya mboka, hein, ezali te ke bala la pongi mosana bango ka ko critiquer, ezali te bala la pongi mosana bango ka ko finga te wana te bongo révolution yango to ko sala ngo ndenge ni. Donc bozelaki nana ya kolobela bino makamba révolution, hein. Donc bozelaki bino mokonzi oyo bozelaka ki aza na nzela aya kolobela bino makamba révolution tala esika bobeti poto sima bale sima ya poto, hein. Donc voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc voilà, lelo oyo un libérateur, hein, c'est celui-là Fumu Mwanda Nsemi, c'est un libérateur. Alors donc koboya Fumu Mwanda Nsemi comme un libérateur, donc ozana yo moto aza ko senga ete occupation et continuer na kati ya mboka wana. Alors lokola biso ba mususu tolingi occupation et continuer na kati ya mboka wana te, c'est pour cette raison tozoya na kati ya média pour na ko sensibiliser bandeko na biso ba prendre conscience et balanda directive oyo pour na ete tobima. Omoni Fumu Mwanda Nsemi azali un homme libre. C'est pour cette raison donc aza koloba na ye na liberté na ye nyonso. Ozomona aza mutote ba futa ye kanyaka, hein,
bakanga esinga na kingo te. Yazali un homme libre. C'est pour cette raison il dit toujours la vérité et il dit toujours tout haut là où les autres n'arrivent même pas tout dire tout haut. Donc voilà, voilà la différence. Tandis que les autres, rassemblement, les autres, kangi bango singa na kingo, kanyaka ikangi bango singa. Yango na bakokoka koloba vérité te. C'est pour ça baza ko utiliser bango pona ko combattre la vérité. Mais ko vérité ba combataka yango te. Hein? Ozomona vérité ba combataka yango te. Ba bundisaka vérité te. Oko ko bundisa mouvement d'ancienneté parce que ça la vérité. Hein? Donc, bino bokenda na lokuta na bino, bozwa ascenseur bokende, mais yaza ko ya pas à pas malé meti na escalier, tala isika pa ya ko attraper lokuta na bino, bama batata bandeko, bana lisanga atimati. Donc voilà, oyo na koye ko yebisa bino na pourquoi lelo ma flash d'information na koye ko pesa bino yangwana, hein? Donc bozali déjà au courant na bandeko na biso, hein? Meka ko céder na panique te, ce que moni bana moura na ba kite ndia rouge, hein, donc bazo beta massa c'est parce que bande ko na biso ya BDK bango asimbaka mabende te pona ko beta masasi te bango bazaka na yango te, hein, donc soko moni motalati kite ndia rouge asimbi Kalashnikov azwa ko beta lobake non ezali bana moura bango wana bapakoli bango langi ya BDK. Alors donc, bo céder na panique te banga batata bandeko, c'est pour cette raison. Lelo na lobby bozala très calme na kate bandako na bino, bobi mate, alors jusqu'à le 21 août, hein, donc, et pas wapi bokobima pona un grand soulèvement populaire. Voilà, pama batata bandeko bana lisanga antimanti, lelo toyaki kaka na mokuse pona kopesa bino cette information, hein, pour bandeko ayi que non mais Boutaboupelo zolo ba mbango mingi, mais cette fois-ci, des jours, na lobeli bino vraiment, na malembe surtout, na kei mbango te, pour na meilleure audition. Voilà, maman, watata bandeko, bana lisanga antimati. Et voilà, na kanisi, bo sensibiliser bandeko na biso. Bandeko na biso bazana diaspora, comme bandeko na biso bazali na kati ya mboka. Tout tambola comme un seul homme. Hein? Soko yoki motaza ko telema koloba ete te moto wana zali mouvement d'ancienneté mazali c'est un tribaliste, hein, loba za moto a rassemblement, loba zali moto na kanyaka, loba zali moto oyo ba corrompre ye, alors ba tindi ye po ya koloba makambo wana mwana etinda ozomona. Mais soko yoki moto ye aza ko défendre mouvement d'ancienneté avec force, hein, donc ba pesi eloko te, mais aye ko défendre avec force. Loba ke non, vérité zande na ngambo wana. Vérité zande na ngambo na biso. Bama batata bandeko. Hein? Toyoka ki ba mususu azo ya kotelema walobi. Oh non, mutako kabola Congo, akokufa. Mutako kabola Congo, akosala boye. Oh, mais il faut zala mutu ezo sala malamu te. Mais Congo bakabola yango na 1885. Siko yo ya koloba ke mutu akokabola Congo akokufa. Mais Bismarck asa kufa. Mais vraiment, bandeko na biso basekisaka biso moko vraiment. Il faut botanga ka pe mwa moke. Botanga ka. Bismarck na bandeko na yo bakabola Congo na 1885 na Berlin. Asa kufa. Siko yo koloba ke mutu akokabola Congo akufa. Ya sa kufa. OK, faut moment danser mais azor ba l'unification du Congo. Pas kokabola Congo, mes chers amis, botika na sekana mwa muke parce que moko so sa répond mo option pour o sala na ko seka parce que so moni peda muta azang le muso ba melaka le muso mwa bangi to mwa lotoko to ebite, hein, o muta kokabola Congo akokufa. Mais ko moto akabola Congo na 1885 asa kene na Bismarck na ba Léopold de Bani tout ça là, hein. Bato wana bavandaka na Berlin na bakende bakufa. Mais siko moto ayelelo ya lobi l'unification ya Congo, hein? Donc le retour aux frontières naturelles. Botala moto wana yoko okoloba na yeke akokufa. Mais yozo pesa ene nguya pour unifier mboka oyo bakabolaka yango na makasi na conférence de Berlin. A unifié mboka oyo ba frontière oyo mindele bayaka kokata na Loma oyo bakoko na biso
bakufaka na kolela oyo bazongaka na nzela ya molimo na kolela pe bapesaki elaka na bango babike bino bolongi biso kasi bana na bana biso bakoya bakolongola mindelo wana botie wana batoile d'araignée botia wana ozomona eza lokola ndenge mbuta batapala apesaka elaka na alobi ke bino bobomi nga na lisasi kasi ngombe moko te akokufaka na lisasi ozomona liloba wana etikala ti lelo en tout cas moto alobaka bongo alobi aza résistant aza combattant biso oza combattant biso oza bacombattant biso oza barésistant mais oza résister mais sans connaissance histoire mais mozera mais oza lokola likelele bolimbisa bamama batata bandeko ere moko makambo ya solo mpenza boye ere moko epesaka koseka kasi epesaka na mawa soki ndeko aza koloba sans koyeba histoire ya mboka na ye. Voilà donc voilà longue vie na Fumbu Mwanda Nsemi parce que azosala mosala moko makasi po soki babungisi un peuple tala ndenge akomaka bolole ala azoloba makambo ya ayebi te bamama batata bandeko bana esanga antimanti. Ok, na kati na colonie belge tobengela ebedo mokati di Congo tozali ba mabota mabota écrit didi mabota ezali tribu qui dit tribu ezali nini ba peuple hein? Donc qui dit le peuple ça dit une nation. RDC ce n'est pas une nation, vous voyez bien très bien, ezali la confédération des nations. Alors pour tout tambola malamu et sengeli il faut confédération et la nation en a c'est-à-dire que le fédéralisme et puis chaque mabota et qu'on a autonomie nango pour na kotambwisa vraiment katiopa ya kati. Voilà maman tata bandeko ezo senga pena mateya pour na bandeko na biso ba ko comprendre ko bundaka na loyenge te ko zaka résistant combattant na loyenge te. Il faut ko zaka combattant résistant na bwanya pe mayele hein kokota ka na loyenge bote o kembe mwa lotoko na mwa bangi na mwa mongonzo na yo obi nga na za résistant nga na za combattant nga na za patriote hein. Voilà, ngana mwana lokolo lopango en même temps oza ko dénoncer occupation. C'est bizarre ça, c'est vraiment bizarre. Mwana lokolo lopango mais aza ko dénoncer occupation te. Oh ngana journaliste compatriote mais aza ko yeba te ke mboka na yo occupé azo benga moto aza ko gouverner illégalement chef de l'État. Ndeko Kabila. Ouf. Un peuple ignorant. C'est un peuple qui est condamné à disparaître. Matondo mingi na bino banso. Tokutana bino na balasima. Donc, toujours si 3 fois du Radio Katiopa et na kati na émission na biso ya Congo Bololo. Eza Congo Bololo ti. Voilà. Matondo mingi. Ingeta, Ibobo et Ibobo.